Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bon début à week-end. Na balandinyo soya BBC. Bonjour, Nabino, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. On a toujours que non, lorsque tu écoutes sur na Tongo Boué, ils a grâce. Lorsque tu écoutes sur na Tongo Boué, ils a vraiment grâce. Ya koloba que non. Nzambe na biso aza nzambe ya mawa. Et voilà quoi. Beaucoup tato sulula. Izoyinda. Bokoto. Vous allez bien, hein? Est-ce que vous êtes à la film? Famille Libota, shalom. Bampoui Chouba, bonjour, shalom Nabino. Bota filmé. Vous en avez kota nano na YouTube, en tout à la nano et qui ndengeni. Jusque là, batou moussous non va comprendre film été. Mais laissez-moi vous informer que nos films oyo. Izana mama na leçon. Izana mama na leçon, je vous dis. Et puis les sons où ils occupent et que n'angamba ba maman et que n'angamba ba papa et que n'angamba ba jeune donc et quitter la génération nyonso film où les sons ils ont la génération nyonso tout qui écoute la film et la grande famille tout à la film tout à la vraiment film et ça bien voilà. Beaucoup tana nuto solo là, beaucoup tato solo là, l'obi total qui déjà 5e épisode. Awa déjà pour mon titre nangai, pour mon IP photo ya miniature nanga. Ezanga wabino BBC Mpoï TV, voilà. Et voilà pour mon nani télé si hier pour mon qui déjà na sala qui live moko, ou déjà boyebi histoire. Alors les lots na lobi non pourquoi pas na ya sikoyo. Kusali lango analyse na sens moko ya normal dikolo nango topé sa conseil parce que eke bien te et sali bien te. Alors na émission na biso alelo to kende nango to lobela sur télé si eloko asala ki lobby oyo eza propreté na meki kotala tala nazo zela soki akosa sortie médiatique jusque là na sali sortie médiatique te. Alors to éviter ceux qui soni mais ya za muto soni te. Après tout kende na promotion kaka ndenge ezalaka ya ba film na biso et pourquoi pas divers. Voilà. Ya on a aussi na bino la grande famille na bolingwa nzambe. Je suis enrhumé hein. Je suis vraiment enrhumé. Bolimbisanga, je suis enrhumé. Boyo kondiri na lobi la partir à Zolo. Bolimbisa. Vraiment bolimbisa. Je suis vraiment enrhumé depuis mercredi na pourquoi wana. Dans na utaki église. Je suis vraiment enrhumé. Betinga makasi le kutu na lali même pas. Nalali même pas nazaka na vix pembeni awa oui bibino mo que non rime ezalaka maladie moko ezalaka vraiment très impoli je vous dis ekufeli pour na musala ikangi monoko te voilà musala biso ezalaka choko ko kiakula pardon je vais me blesser là. Alors c'est au moins ça. Donc DP na divers pourquoi pas vipe ba réalité on ngezo ki na communauté na biso voilà. Hier na yamba ki déjà ndeko na biso Jemima Ibele ou yazape moko ya famille Libota ya chroniqueuse ya famille Libota
Alors bonjour ici Kaza, bonne guérison nae parce que lobi pétant to yamba qui est aza équipé aza malade azobela. Alors sur moi ça bonne guérison nae. Voilà. J'ai dit aussi merci, j'ai dit encore merci na Jemima Ibele vu que non il y a pour la considération tant vraiment moni likambwana et likaki oui comme là qui est vraiment à mon aki mutu musuti alobi que non na benga mama BBC parce que ngandi naza boy nazo bela et so ina lobi que non nga moko na sala ngo na chaîne na nga na lobela ngo batu ba kanisa que non eza base batu ba kanisa que non na créer matière. Alors je dis merci pour ça, pour la considération Jemima. Vraiment merci pour la considération. Il y a probablement non a bien maman BBC. Alors elle m'avait contacté juste après le fait à contacter Kinga pour nous maman BBC. Je dois vraiment couler canal live. Je dois vraiment que ça la émission parce que t'as la réalité où il est que linga na kutani na ngo siko yo awawa eza boye Teresi et tout je crois bolanda kiango. Alors tous a toujours reconnaissante na c'est amoy oyo parce que tous a chroniqueur tous a chronique fois tu es belé mais Jemima elle avait songé à maman BBC. Alors merci beaucoup ma soeur, on est ensemble quoi. Alors bonne guérison à eux et surtout bon début à week-end. Voilà. Alors Alinga qui a partagé en la chaîne à maman BBC. Alors tous a qui au moins 190 tokititi et voilà message les qui passé ya kolobaka ya ko ndenge ya qui ko expliquer biso réalité ou encore situation où comme là qui est muto abimine yazo ka bien te ake ko somba ki si na supermarché na bandal azamwa na bandal mwana ndal. Alors c'est fait-il que à monika muto abimile na mukongo pour au fingaranga et tout ndenga expliquer ki yango na moni bato ebele pe bazu émission yango baseli yango ba émission ekufélité on est une famille voilà na carence en matière et qui n'a pas bon pas de souci on est ensemble voilà. Alors tant que Jemima a expliqué où il est là qui est oyo Teresi ya salaki ake kosomba ki sazo ka bien et tout elle avait refusé après si ba raison pour tout le monde peut ba commentaire ba tout musu peut ba benginga maman BBC Jemima il fallait bêter à tel loco comme ça là pas au monde. Alors Jemima peut ça qui pas raison na réseau na ceux qui na réseaux sociaux na émission on a yamba qui est lobby que non via éducation na elle ne pouvait pas faire ça via ya âge na âge à télé si elle ne pouvait pas faire ça peut-être après ça qui ba raison na alors to condamné était boyebi bandeko ndenge to tambolaka boye to tambolaka to zala ba bitumba spirituel mususu otoye ba rater la grande famille. Ok, vous avez déjà moli motem sous peut-être esprit de mort et c'est là tio et c'est là tio et zonga isayo siko ok ne boye mabe o sala boye mabe o donc ozangi maîtrise ozo e baté parce que quand ndenga zaki wana peut-être esprit de mort et c'est là takié Jemima pe boye papa parce que bandeko boye baka eloko nyonso o e animaka mutu. Il faut savoir que non il y a un esprit derrière tout il y a un esprit derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. Alors, Jemima Tali, dites-vous peut-être que non, Azaki Aza déjà n'esprit mort, ce qui esprit de mort et c'est la tier. Jemima papa gifle ta. Pour yo pe oleki si sur les réseaux sociaux, total à kayo kanisa rendre netinga maman BBC ermo nazara muto arage ngayo. Non ça me la kanzamba asunganga. Nazara mutema mukuse moko donki, ce qui muteme sukinga il faut na salata geste comme ça na oyoka kimia. Bomoni mais to bundana nango par la grâce de Dieu déjà nzamba zo sa biso grâce nzamba zo laver biso kaka ndi makamo na ebsabino donc na soki likambuko na koka koloba esute siko ta unazanga maloba il faut sikona ki na action vous voyez. Alors c'est pas bien et surtout ce que za mwana nzambe alors olobezani c'est un esprit où ils ont animé yo alors to bundana nango. Ce que dites-vous peut-être que non, ezaki nga maman BBC n'est dans la place à Jemima. Pour déjà tant nga bimé linga na sima liboso boy pas papa déjà muté me suki. Ne barate muté me ko suka nga siko tokeka na action oye kolanda to ebité. Ce que muto nga bimé li obongo déjà asala tami déjà na esprit des morts. Yo siko mami ki penza liko fitan
Pour na âge ya télé si déjà za na âge te aza déjà mukolo ya koloba keno o so tindike akweye ya et puis tango akweye okebite tamuso kokwea sans pour autant ko yeba keno na okwea na se protéger ya ndenge na okwela parce que soki muto ozana na makasi ata ozokwea oyeba keno de na okwea mais okobundana na sens keno o se protéger pour peut-être ozwa peut-être choc te soko kozwela ngo choc yo moko yebi keno ndenge na se protéger koto ata koto yo ezwa o comprendre lo na lingoloba mais na âge ya télé si aokoka ngo te c'est-à-dire que soki botindiki ye aza même pas na makasi ou encore na réflexion koloba keno na se protéger boy donc aokende ne wawa ce que dit tout tango ke wawa na ke bimbeta soki elongi soki wapi yango wana pou likambo pe lisusu. Alors parfois dans la vie eza juste un peu conseil nazo pesa. Et alors, lorsque mutabime lo brisque bongo, il faut toujours qu'on ait la sagesse belé na maîtrise. Parce que babiso ba mususu na ocho ebisabino, to bota maîtrise du jour au jour, via ba réalité, via ba prière, to bota ba maîtrise mususu. Pour eza normal te na mutu o aza respectueux, na mutu aza intelligent, mutu opeza aza star. O bimakaka boye, o fingaranga, ndenge za wana Bunda. Non, il y a un esprit derrière ça. Je vous dis, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Au bossani que non aux star, au bossani que non au édicakamas. Biso to kolobango que non éducatrice amas éducatrice amas. Eh boy, ateka soni, oui. Pona nga lobi kutu to sola ki na noko ya famille libota, je crois na oyambe ata ba 14 heures. Bino mo boyebi déjà noko na biso famille libota tong na ozoye awa na téléphone. Donc a fachaki na niveau moko ya osakana te. Lobi to soni ata 2 heures du temps. Nakata ki kutu ya okata. Tango mona ki live wana ya na yambaki jemima abengi ngabima bebe senini ezoleka wana abandi kotomboka. Nabi coach na yamboka mba moko. Tellement nazaki pe ya kolemba tant pe il fallait na lala pona olamuka ba heure wana otolamuka pona prière. Nabi ok nde noko lobi keno na yamba lelo vers 13h30 14h tozana noko na biso famille libota na ligne et voilà aya pe ko intervenir likambo parce que si lika ki mabe yekuta lobi keno yango télé si abandi liboma to ndenge nga biye na ba commentaire bato ba oneka koloba ba mimai na scène pepe. Alors bref, s'il s'agit à koloba il y a bato ebele maman BBC il fallait j'ai mis ma bêta il fallait ezaki occasion parce que muto ayaki yes nga kutu pe na loba ki na émission na bi j'ai mis ma omoni ndenge ezaki wana il fallait ka konike ata eloko comme ça alapa comme ça tango lapa wana azongela subuzo bana été bon comprendre mais soko tali penza na spiritualité au mona keno ezaka bien te ko sali lango parce que mutu mobimba ye moko nano atali soni na été ateki yango atali kistar na été atali bana na été atali bakoko na été atali peut-être relation na été atali ba collègue na musala te atali président na ya musala te donc atali ba personne ba neti ata tolo bata ex première dame ba voyager na ye met fois atali été mais elle s'est permis à kobima penza boy papa so sko bitumbe zalaka ya mabe penza na lenga bima stupide, excusez-moi ya koloba stupide na linga bima stupide ye. Alors ce qu'on lobi au réfléchir au kenelango talango bien au comprendre que non il y a un esprit au anima qui est ce que siko jemima sko azaka souplété alongo la peut-être éducation à zoa et tout a nyonge penza loko penza mami ki loko bane to ngoto kalikambu moko wow parce que neti ngane na zabwe na monika ka keno fia na dérangeaka nga fia na finga nga nakende non avant on nakende il faut on a réfléchir tant on a okende na oke ko sala yango retomber nango kozani au moins denge muto a réfléchir saka autant non personnalité on a minicho netinga mama BBC non qui jamais na minicho yo na bundisa mutu eza kutu caractère nanga te parce que na bundaka te on a quelqu'un qui attaqué mutuka neto za na baki bo bino kutu koza na baki ne lobi ata jemima
Abi que non ba kina na moyen te ba bois que la kabamba sur un niveau moko pas comme possible. Maintenant je me demande ce qui nga maman BBC nazaki déjà nazaki na Congo wana. Je sais pas si na ngana suka ko boni na munoko soupe. Et tout ça me la kanzamba protéger biso. Il y a de temps oyo yo mutu okoki ko sala ba biloko o tere sa salité. Okoki ko sala ngote. Neti nga na miniti oyo namoni mutu kuna salinga mabe ou bien soki eloko nini nake na attaquer parce que nga pe nazaka mutu moko boya keno likambu boye surtout soki bakoselinga na olala te tuni sa penza ifona ki kutuna vous comprendre donc ezaki eloko moko boye ezaki esprit moko boye bandai ko animer nga na sens que non lorsque ozokene ko mit ko tuna ka kuna esprit wana yebi keno na sima ko tuna kuna oke ko sambwa. Vous comprenez la grande famille, le diable, il est trop malin. Hein? Bon, mon diable, il trop malin. Tu peux toutefois oser peine à raison na yo. Oser na raison na yo. Mais olobi ngana keneka ko tuna parce que likamo na ebité. Diable déjà ebi déjà yo za la kamuta tuni ça. Kende ko tuna déjà kuna pe à sa plante. Kuna déjà ça tche piège à koloba keno. Kuna nda okango bien. Ya. Boloba amen. Bien. Vous savez quoi? Parfois, lorsque tu as une émission, et l'autre télé, c'est ça là qui, on peut toutefois au Kenya, on a un enseignement et ça bien. Et ça vraiment bien. Parce que n'est aux aboués la grande famille. Tout tambo la ramoutou dans un esprit ou animakaï. Ngana oki ko sala yo mabe. Mais na ngai na kibomoto na nga ezanga te mutu na ko sala o mabe. C'est l'esprit qui est à moi, esprit à mabe na ya animakanga. Nde sali nini écoutez ce qu'on a esprit o ezana ngambu na yo. Yangona dans la vie to sengaka sagesse, to sengaka maîtrise de soi. Parce que tozo vivre dans un monde moko ya esprit. Navandi Nathalie oui l'obito ça qui est mission na Jemima Nathalie Bonabi il y avait un esprit derrière tout ça mais Nzamba protéger qui Jemima je vous dis hein to condamner Jemima te parce que télé sinenga zawana télé ça c'est sous normalité télé ça c'est sous normalité comment est-ce que yoko kiko ya ko télé mais la mutu bongo oloba au finga kanga et tout mwana na ye abima sa propre fille oya memi 9 mois na libumu aboti abimisi na samoi oyoyo yé si alia amela na Belleville asala et pas Belleville a futaye mais moi na oya boti avanda na plateau boy amanka afinga bela ati akena musika ya koloba keno soki to kutani no na nzela na ko beta yo Belleville bota la level. C'est par là vous allez vite me comprendre que non, que non. Tout ce que télé sazo sala wana badeko, c'est pas elle. Eza esprit moko boiza na katinae. Pour ceux qui yoko yoka mutema pasi ya batu peut-être ba sali émission ba fingi yo. Et puis ba fingi yo te oyende susu na lokuta. Mais tu oublies. Ya yo mwana pe avanda a finga. Ceux qui yo salo mabe. Yoku te za critique et sali yo mabe ba finga yo te neti nga mama BBC na zoloba non ça analyse na ngana sa émission est-ce que na fingi par contre na ramener savoir na mais au monde on dirait to se moquer na mais émission na ngeza émission moko boya ke no soki aza muto amaele akobenda bilo mobo akobenda lobi maman ayebisinga ya solo po eloko na sala kiana eze eloko omoni diable inga ko sambwisa diable apesaka honneur te je vous dis. Diable a okiko kosa yo keno a peso honneur mais azana kwa moko boazo ako déshonorer yo na niveau moko boyango te boye bisanga so siko babundaka peut-être Jemima beta ki boye bisanga keno alinga zo honneur ye mama Télé alinga zo honneur te elingo sa soni elingo sa soni yango dans la vie il faut toujours kozalaka eloko nyonso lingo sala. Bandeko, vous savez, babiso ba msuba mama bébé so mona mutu msuba mama bébé so za mosali ya nzambe na mosali ya nzambe te bandeko. Mais les accords du Christ na mosali ya nzambe te. Peut-être par la grâce de Dieu plus tard. Kola na ndenge nzamba zo planifier.
Le problème, c'est quoi? La nature nous apprend du jour au jour. À chaque minute, nature nous apprend biso. Donc, nous sommes comme la kabiso na vie, la grande famille, bande ko na sabino. Ce que kozwe lango maele été, c'est la mort, eza kufa. Nature nenge eza wana été ya kabiso butu loko amoi. Yango mona lelo liwe kota na kati ya batondire likambu pona nini po tozo tambola na keba te. Bobenda ka bilili ke non jemima niki kofi ta akufi. Mais ya batango alandaki jemima ya koloba ke non aza elombe. Et puis na likambo ngo landeli jemima, est-ce que eso make sense? Eso make sense te, eso pesa sens te. Yani po ya badeka bokyo suka ngote ya koloba ke no to suka na makambo o peut-être kaka na musala na biso na cité ezala likambo mususu. C'est ça être okozala mutu oza na humanisme na kati na yo. Je crois na yebsa bino chaque fois na kuta na air moro boye pe lobaka parce que na bima na za susu na milliers penza ya batute o bona boye ma BBC oza famille libota olanda kabiso olobela kanani kaka bango lisusu yo kutolobaka no finga na yo tolobaka no kaka ba vérité to bunda siko o comprendre na sens moko ya koloba ke no ba respecter mama BBC ya koloba ke no aeza opinion na o ya salaka et puis eza on eza YouTube to kutani na nzela après to 6 wana pe to betani ba 5 boni bien na kena ngana matina ngana mutuka toke o manga bien bo conseiller mama bino okena ngo mabe. Donc il y a d'autres personnes au kutana la bango ta normal. Neti mon père spirituel a dit que moi na nga kuna azala YouTubers. Lorsque azana ba YouTube na ekuna apekisanga makambo pasteur ya kolobela ba pasteur et tout kofinga na finga na ngate. Ayebi ke non aweza musala ya polémique to ke nango na polémique. Ayebi ke non je n'insulte pas et loko moko te ke non ya ke non so ki bosela nga be émission lokwa ba dumso ba comprendre maman BBC bosela nga ba émission bobani ofinga nga eza manque ya sagesse na intelligence parce que nga maman BBC lorsque na sara ba sortie médiatique nga tant on a ka kosa ba émission nga mingi na ke na enseignement. Mais je trouve que nos Congolais ont un problème moko boya mutu. Congolais lingi kaka keno na ebité ceux qui faut qu'on vende ici na se ko zo ceux qui ni yango tant to za ba na mike na primaire bazui règle oyo ezalaka lati na règle te ne ba no ko beta biso na misapi. Ba tsali ba to che misapi ba beta pour comprendre. Non. L'élo compréhension à mutu, il faut évoluer parce que monde est comme il y a ba vitesse, il y a ba réseaux sociaux, il y a ba téléphone, il y a ba nini, on apprend du jour au jour. Botaka classe mutumso azotanga classe pendant 2 ans online en ligne. Connaissez un peu d'évoluer dans le raisonnement na biso et ça bien. Télé c'est aza mutumoko boye bandeko je vous dis. Pour ngana on a vani na bi maman ya teka sonie. Ce que j'ai mis pour elle à lobby et j'ai mis peu mon quoi. J'ai mis lobby que non c'est parce que na kin marché bateau babima ki wana ba yeba qui était ba reconnaîtra qui était parce que azala qui n'a me capté. Est-ce que na maman normal maman ata soki que non bango balinga kokola te elongezo sopayo que non osokomi mukolo elongezo sopayo kingo déjà banini se pay so ndengeni ozolinga te bato baloba eza mukolo bandeko c'est une grâce il faut arrêter. C'est une grâce ce qu'on komi na ba âge wana ya ba 60 ans attends so to komi na ba ride c'est une grâce. Oh nga elekela nga vraiment elekela nga toza soki mutu akufi jeune nzambe na ngai akufi jeune nzambe na ngai frère d'âge akei nzambe nana sala ta vite mama na ye ende fala akunda ta mama na ye ndakufi. Est-ce que vous comprenez un peu? Oza na 50 baloba keno na 50 te oza na 60 baloba oza na 50 yo moko nzoto no ezo funda yo mais tu refuses d'accepter que non osokoli eza ndenge nini mondango. Ce qu'on a yé moko nenga zana boke comprendre que non
ezaka esprit moko ndezo animé télé na babiloko nyonso otala mama mobimba soki abimi azosala émission na ye otali ka ndenge atie mishiku na ye azotya munoko otali ndenge azobeta misu otali efandeli na ye on dirait mutu moko aye kobunda na émission yo na nani na âge na yo wana il fallait uzala mama moko ya bato bazo contacter yo mama naza na situation boye mama Télési naza na situation boye na sala ndenge nini malheureusement dommage na biso ba mama BBC tokomi atake non na ba émission na biso ka ndambu boye to salaka il y a d'autres personnes pardon bazo believe ya koloba mama BBC abengi penza mama BBC je vais partager avec toi na sala ndenge nini quand on a zabou na benga na mama Télési na bato ba benga mama Télési po bazo conseil esprit na bino oyo ya animaka bi esprit zo kanga ba vie na bino esprit na bino ezo animer bino ya mabe wana ndi ezo tinda bino pa Télési franchement parce que Télési n'est pas une bonne maman ya koloba keno bolimbisanga ya kolobango bolimbisanga ça fait très mal ya komona ba biloko bongo eza soni bande au monde na ba âge mususu soki to ota mona je crois nazo yebisa bino j'ai un père spirituel nzambe pa pesanga akoma automatiquement pe papa na ngai bozo comprendre j'ai un mari c'est-à-dire que non lorsque na otambola naza na bana 2 j'ai des fans ya koloba ke non ba abonné na nga j'ai des connaissances na fréquentaka église naza na baleki naza pe na bayaya. Maintenant, dis-toi, au tambola, tu ne te rends même pas compte, il y a Batunion Sowana. Ils ont respecté. Donc, je sais que non, j'ai un mari, je sais que non, j'ai 2 enfants, je sais que non, j'ai un père spirituel, je sais que non, naza na famille, je sais que non, j'ai des abonnés. Batala kangai sur les réseaux sociaux, bayo kakango ba pesanga ta confiance muke. Je dois vous respecter. À ta minimum à respect, faut na zone c'est la bino. À la logique. Pourtant, bozo batana bino ya kwa kotalanga ata pour 10 minutes, 5 minutes. Na yo katana landata mama BBC. Mais non. Na yo memela bino buzo batin. Pour nga na o considérer déjà ndenge bozo soutenir nga. Nanga munanga aussi je dois aussi koyeba ndenge na ko protéger bino. Naza wana te pona buzo baso bo pesinga confiance ya kolandanga. Alors je dois aussi utiliser ma tête ya koloba ke non, je suis aussi important na vie ya mutu moko boye. Parce que ndenge boya ko kotala biso bandeko ezate ke no boya kotala biso ya ke no botali boza pe na besoin ko ya ko ajouter ata un plus eza grâce ya koloba ke no mama bébé ça sali émission moko boye 2 personnes batali 3 personnes 4 personnes oyo peza ba tia confiance c'est pas mama BBC mais non je dois gagner il faut na ça nini na batela ba am wana boyo kaka ke non mama BBC abundaki boye bisanga famille bota bo komelanga tana commentaire est-ce que ko honorer bino boyo ke no mama BBC abundaki kuna nga na zoka bapela bato mususu Poutine nenga zana danger mais je sais que non nzambe nda batela kae les artistes et comédiens baza ba tout ba se kaka na me balingi ete ata lelo na kutani na mutu boyazo afinga mama BBC je vous dis vrai ezala ke non mama BBC défendaka Poutine donc et ça la batu mususu pasika ndenge dernièrement 2 jours na oloba ke non mama kombo nanga mama BBC identité nanga eza famille libota yaya je vous dis nazwi ba retour nango bota la niveau bao balandaka nga 2 jours passés on a dit tonton Mundir ba pesima ya sika kuna. Je réponds au nom de Mundir, nani na yoza nani, identité, famille libota. Je crois qu'on a répété kiango. On est qu'on a eu appel à Batou. Ça fait mal, hein? Je suis libre. Il y a ça la choix nanga. Et ngane na zaboui na mutu mo na sala ka ba sentiment. Je ne vis jamais na ba sentiment. Bane obomoni sentiment ko vivre na sentiment. Eza erreur. Ngai na linga bela. Je suis là pour na musala ya bela. Musala ya bela donc musala ya bela ezwanga déjà. Donc na okolo bakeno
Belle-Vie ko azwa esprit nanga parce que donc a convaincre nga. Lokwa nga ma BBC na motei à travers ba film à Belle-Vie et inspira kanga. Ce qui bino boye binga pour na promotion ba film à Belle-Vie façon na ko expliquer yango. Nzo ke déranger ka batu mususu. Nzo ke sala ka batu pasi. Na sala kango na sentiment te. Tant on atala ka film à Belle-Vie, mbala moko na zo ka inspiration. Na sima ko zo inspiration, na yo sala te émission pendant 1h45 minutes, na o lobila ka film inspiration. Boye bisanga nga mama BBC. Na lobi te ke non naza na savoir moko non. Le paix à savoir ya mukie. Mukie makasi. O peut-être nzamba pesinga. Na o mona place on na obandela te na place on na osuka te na kolobela sila. Peut-être na okolo bakeno sila zalaka artiste comédienne ya sila za artiste comédienne aza pomba ya scène. Sila yebi ko jouer. Sila aza artiste comédienne aza na ba talent na ye. Mais s'il s'agit à kolobela sila, na kolobela sila ya CD na ya cassette. Non, lobela sila ya YouTube te. Pour être vrai. Pour peut-être batu ba okanisa ke non na mona ka ndire sila ayebi musala. Soki ya koloba ke non na lobela sila. Sila ya CD na ya cassette. Allez-y comprendre. Si ko otali réalité ezoleka o télé sa sala ki lobi ya ngana mituni na bi batu bateka soni si ko soki olandeli yango dans tout ça ti okoma penza na flèche okoma penza na nini ekopeso ekoyebiso ke non c'est un esprit. Boyebisa ngai tozala vrai. Et loko ya salaki parce que Jemima ya ki a expliqué biso kitoko. Place nyonso après événement wana eleka ki yena Jemima. Place nyonso akoniata ou encore ka ndenge bayoki déjà ba émission to sali na yamba ki Jemima. Nani yango ko yebise ke no salaki bien. Loboza ka mutu moko boye o flatter ye. Bato bazalaka vrai te. O flatter lobi o salaki bien mais na sa mutema yo pe ata yo moko mama. Otali age na yo te. Nde loko bato bazo vivre na monde alelo. Po, ce qui télé, si quand est aussi qui émission lobby, de bouche à l'oreille, ba téléphone il est là qui est nini kuna. Bon, yeb sana que non si la ou kaninga zawana si la yeb ça qui pensa télé sur ça là qui bien. Tam so ko yeb se ako flatter kaka, mais na simana ko ba maman yo paye. C'est trop ridicule hein, bon comprendre. C'est trop ridicule. Dans la vie, l'ingana ne yomoko réfléchir que non mutumsu soya ko réfléchir et sikana pot lorsque mutumsu soya ko réfléchir ne sikana yo obi miso ba moko bourrique. Na age na wana azalaka apesa ka ba pasteur trop ba mbote na ba émission na ina mona kana ba kataka kuna. Donc, à ta minimum, ma pasteur, on a ba père, y a ba homme dédié zaté. Parce que lorsque tu es encadré ou encore tu es entouré dans la salle ensemble, automatiquement, il faut refléter image à bien. Pourtant, neti ba biso ba maman BBC. Toza ba tout moko boye to reflétaka image moko ya koloba ke non. Malgré que non ce to lobito longola YouTube to ko tout aba bordir. Eza musala to kinaka nango. Mais et où ta kate que non ya na mutema na ya ko yina non. Parce que wana eza déjà lisum. Soko kotika na émission na yoka atanga kata 10 pasteurs. Mais tala mwana ba pasteur ake ko telema po abundisa mutu. Bomoni te que non molimo mabeza place wana. Bandeko. Ce qui a répété mutu a ko répéter na 3e, bo simba été. Parce que l'esprit wana ezo luka problème. Ce qu'on y a ko la lela yote. Jemima zaki ne souple. Netika ngane na zabo. Mama BBC abundi kuna na putina ngo pa ozwanga isu na valeur. Ata soki peke non, bon, atala kabisoti. Sûrement, c'est to bi ke non atala kabisoti to kosi. Sûrement les karaka en passant. Vous comprenez? Avec maman BBC na bundi
Yaya. Ata peut-être minimum, ata nini ya muke peut-être Poutine a pesaka. Pardon. Pardon. Bomo ene batu mususu. Batindika bango na musika. Ozo ye bate. Siko na yo moko na maele no bomoto. Muto atindiki yo li musika. Apusi yo musika na ye. Yo o comprendre te. Lobi yo pelisi la ifo bandi ko finga ye. Mais oyebite que no comportement na yo. Et sali que no yami benda. Et pas na yo. Mokili yango alelo. Yango esalaki nani? Esalaki Bijou la reine. Bijou la reine azayi pembeni à Belleville. Tout ce qu'elle faisait là, je crois Belleville abanayi ko pekisa ye butu loko amoyi. Parce que pour na siko nenga banayi ko ka Poutine te. Qu'est-ce que Poutine a zwa ki loko décision? Na ba film abanayi ko kotisa ete a s'écarter na ye kaka zotala ye. On est ensemble, oui. Maintenant zay sous la personne auto zaki te parce que na lobby na lembi. Et loko bo sala bo bebi sa image nanga. Parce que la personne de Bijou, elle l'avait mal compris. Pour na ye a comprendre ite que non. Et loko Belgique abanayi ko pekisanga a lembi a s'écarter nanga. Et comme il boya bo pelisa bala bo bana ko finga ye. Bon mon. C'est par là bo comprendre loko na oloba. Ba caractère na biso permettre rater. Kolinga te pe ke no batu ba vanda na yo ya koloba tika kaka tozala na ye. Non. Linga batu penza ba chelo mayele ba bite. Oh il faut tozala na ye. Oh ya koloba ke non botike kaka zala kaka wana. Bande continue pas considérer. Franchement tu n'es pas considéré. Ne loko nga na mona kata banani wana. Siko nga na otuna na monda lelo. Yaya. Na ofongola bino elo moko. Na monda lelo. Oyebi ke no mutu aza mabe. Kolinga te ovanda ne pembeni. Parce que tant ese komi mukuse. So ovanda na mutu mabe, ondimi ko vanda na ye, lakisa ye mabe na ye po atika. So ko za na mesure ya ko lakisa ye mabe na ye te. Alors écarte-toi na ye parce que tant ozo vanda kaka na ye na hypocrisie. Ya eza déjà ka lisumu. Oza vrai te na mutu. Bo vivra ndenge nini? Parce que ngana oto vivre babdo kwa bongo te. Na yebi ke no mutu aza mabe. Na vivre na hypocrisie. Non, je dois m'écarter automatiquement. Pour na moni on dirait na vivre, na zana, na okosambe la paix bien te. Yango zomona, si la elle souffrait. Ya azovanda na batu oyo ba osunga ye te. Ezalata batu banana misusu te ne ba bunda ta na balabala to yo kame télé si o mama o peut-être tokyo ba yaya na ye ata yaya ne peut-être ya liboso. Mais sopat. Neto monika mama ani intellectuel na biso. Bon moni différence. Vous allez comprendre ce que ne loko na loba. Ba télé si oyo. Mawana nzambe kaka. Oya kotelemisa muninga ya koloba ke non. Ufinga kanga. Bimisa. Et puis yo zami placé te ya kotelemisa mutu na balabala ya koloba ke non ufinga kanga. Parce que toi tu le fais. Moi na no pe sala kango. Ce que moni ke non ko finga mutu et sala kapasi, mais toi aussi tu dois arrêter. Yo il faut arrêter. Bref, la grande famille. Pendant Zobino Tamula était au sous non qu'on a biso, tonton a biso ya famille di bota na oyambe moko ye paloba ki fa loba. Voilà. Toko tana on a promotion na biso lobi totala ki 5e épisode. Wow. Hey. Totala na. Ye na lengela ke ye amona nga zoba akendo sa bisala sala. No so la na. Bon ça yo ki sali to zana zo yo kanga nde no beza kamba oboma te ya bomba te moki mumba ba yebi ka boma libala. Bon na obombela ni. Ete ya eti bana ba komunyo bala. Merci ya. To kutana mona mama. Na oya. Te so ilobi te lobi bon total lobi atana ba kokwa. Merci. Hey, comment te lengi? Et puis kobota na kati ya libala. Bana ba olanda kama ko na biso. C'est bon yaya.
Non, je suis dans le Congo. Au fond, il y a un téléphone. C'est la marque à Congo. Bon, on les a retournés. Quand on les a rassurés, on les a dit. Ça veut dire que on veut dire à la personne, on veut passer le message pour que la personne comprenne. Monotonie à sujet. Kenya Obala, à ce moment-là, qui n'a pas? Non, qui a la jeton. Bon, de toutes les façons, l'essentiel est que le message est passé. Ben vu na Ibsakio, exactement que mon toit qui m'a rambangu, ndako makavant. Tu as dit la concurrence. Exactement. Maintenant, il m'a été fait beau signaler. Na Ibsakao que Kenny a sa vie naïe. Elle est jeune. Azo vivre ton naïe. Sylvie Nzambakela est ndenge naïe. Na kimia naïe, mais Kenny pasa na ndenge naïe kana okendo tambola naïe, place que okuta na vie. Malobala nganga. Kenya Zobala. C'est quoi yo? Yani. Oui. Kenya sur mon page. Il est comme c'est moi. C'est ma casse. Moi c'est pas ma casse. Na sujet dans la carte qu'il y a divorcé qui. Te batuna inga des questions. Batuna inga question. Ce qui m'a malé qui n'a bango azoyo kandenge ni soki asi ayebi. Bon le problème na ina tuna question. Baba tongo ya bino. Batuna na bino ba question o ba bino te ka fo batuna no question yanga. Mokilezaka bon yaya. Yanga. Mutu mususu ndo okutuna. Ope ya yo nde mutu mususu okutuna. Te fo yanga so yanga esa te di solo esa kitota. Donc voilà. Pour que c'est le moins lengit. Ada. Ça va moi bien. Ada Zoya. Mama ni malembe. Mama ni malembe. Bandeko. Est-ce que vous comprendre les leçons ezolekawa? Est-ce que vous comprendre les leçons ezolekawa? Est-ce que vous comprenez les leçons ezolekawa? Ao solo lana mutu po na libala ya Kenny. Mais eke na mbwakela eke nako seka Poutine. Toloba kaka leçon te ya koloba keno. Biso nyonso toyebi déjà keno, indice eza keno, Kenny liboso kuna ekoyindela ye. À part Kenny ndeko ekoyindela ye. Leçon nini susu tozwi na kati na tableau oyo. Bande komoni ba moment bo eza ba moment moko ya kokumisa nzambe, eza ba moment moko ya kokota na ba prière, eza ba moment moko ya ba mbwakela te, eza ba moment moko ya koseka batu te. Monde lelo ekomi yanga pe ya ba concurrence wana yo na nani. Nzamba linga yango te. Bomoni otoloba keno to salaka na présent na biso to plantaka eloko ya bien pour na futur na biso to buka. Ou encore présent na biso soko tamboli yango mabe eza lokwa Kenny. Mama na ya yebite ye wana komi na téléphone pai ko benga batu soit disant Kenny azobala e yoka pe batu yango basongi ndenge bazalaka na téléphone. Nzabelanga boyoka kite mama Kenny mama nya lobi nini azawa azoyoka nga kutu na ngina solola na ye. C'est-à-dire que no mutu o abenga ki mama ani atuni ye ndenge Kenny azobala bervi awuti ko boma libala na ye ayoka ndenge nini. Tala ba causerie mususu tozala ngo na ba téléphone. Ba causerie moko oyo ezongiselaka nzambe gloire te. Donc mutu azo ebero belvi ayoki ndenge nini. Parce qu'il y a bomi libala na ye récemment wana sikoyo Kenny azobala esale mutema pasite. Yoka pe mama ani esale ndenge nini ye na lobela ya yoka te. Ça fait mal hein. Tozwa leçon Liboso to yebaka te Lelo to bongisa po na lobi Mama ani ayebi eloko ekokomela liboso aofuka mela Poutine. Azana tata na ye na tuni kwa na moni mwana akoli. Siku kuna kile akenda kape kwanza pa na tata.
Tiens, wana makambo ya Karine logiquement na habité pour nous ko tuna makambo ya vina nga. Makambo ya Karine tango yo zaki na tata na ye makambo ya Karine ndingini. Nga na ba compte à rendre na yo te maman. Nga zali ke Karine, je vois pas. Ya Davina moni na jo ba pona ni. Eza nango na ndinga mapete mpona moni lokwa yo ji mabe. Mona moke ayebi makambo wana yo jo kende nango te. Ayebi azo kola déjà. Ayebi pas za na tata bonge ayebi pe tata na yedi. Yo moni tete yo ago vande pa na Karine. Ojuije miao. Obote awo. Mona mbula makote. Oyo si zate. Seta. Obe up. Pardon. Seta. 8 ans. Ah, tu vois maintenant. 8 ans. C'est beaucoup. Sigoi. Okamona, okay, isusu ojuije mimususu oye nango. Beza bokolo. Yo bati akayoba jimi na banda. Oya kana ngwawa beza hapo koraka isa kitoko te ba tata ya mona yemo kwa kukozwa sasa mpona moni mokumba nyonso bujo tika ya presse na famille mususu ba kuinga bongo te biso tozama mwa ko banda bo bebete to l'hôpital na totala beza bimisi baye yawa to meri masanga wekeye jonga wa lokola fete na mona ya mutu mususu. Est-ce que tu commis non kuna ndeni? Tu commis kuna mpo na tali na miso ka na tali pe do na moni lako mokote. Na moni te akokoma 12 awa. 8 at 10 12 ou amosu 20 ans. Ce que pourrait que tu mususu yeko bota Karine yema kope. Pour l'amour du ciel là. On était tes amis. Pour l'amour du ciel maman. Sujet oyo. En tout cas éviter na yango tout ça en kimia. Bah si je été à maman elle est qui pour il y a Karine lembi était papa blesse pas lembi était donc a un problème attends maman ko kaka na lembi mwana ngasi yo moko so ko lemba ke yo mpoza mokolo ko zapenda ko futeli mobile na yo tata mwana oyo adu ya kutaka yo na ndako bongo yako sana ba mama nani Marie-Jeanne Bololé no kela ki Davina mawa na keli Joyce mawa na okeli na Karine mawa kozana babokilo ya boye eza problème bandeko bomoni boyebi eza na bamakambo mosusu ekomelaka biso na vie toluka yango te eza babiloko mosusu ekomelaka biso na ekokomelo na vie yaya okota ndako nganga te osimba kisi te me babituma moko eyeli yo na vie nini naloba nini Davina na Karine ya mado baza même moral. Karine c'est comme si aza na problème à obota. Parce que azo mwana wana on dirait I don't know. Na oki mabe bakoko barangwa lelo. Mon vouloir m'a confié oyo. Mon vouloir m'a trompé. Vouloir ya mutu. Oyo lingaki ekosi yo. Oyo lingaki mon vouloir m'a confié. Confié n'est pas trompé. Mon vouloir m'a trompé. Attendons voir. Suite na tableau ya Davina na maman Marie-Jeanne Bololé na Karine na mwana Joyce wana ndenge ekosuka ndenge ni na oyoka déjà na mona déjà mabe kozala na maman Marie-Jeanne Bololé ekochaka batu panzi likolo ko vande pa na ya ovanda te pa na mwana na ndako mwana no tout le temps. C'est quoi ça? Hey! Ce que yebisanga ke non peut-être que non o bazaka ba vandi ba botité ba ki ko adopter mwana. Hey! A couple les a ba problème je vous dis. Non, on vient souvent, c'est pas un problème, mais il faut toquer. Ah, excuse-moi. Mais on l'a pas atteint. Bon, c'est la famille, hein. Oh, il y a ma famille, il y a la photo, facture, il y a la toilette, il y a oh, il y a qu'au fin d'avoir passé une journée. De la même façon, on consomme le rabat. Quel est le passage? Il y a pas on va aller. Yo ba na poto lati veste ndenge moko. Bo yo lati veste, yo lati noir na bleu. On manque de respect.
Hein? Oh, il nous a sous respecté pour toi. Ni moi je pas la mitou na bino. Comment ni nango? Toi bon la bolo tani. Aïe, Patricia, moi je suis ton amie. Tu me regardes bien là, je suis ton amie. Je fais ton âge. J'ai fait quoi? Tu m'as manqué de respect. On s'en ensemble, non? Anglais. Tu qu'est-ce qu'on a anglais? Oh, le canal. Azate. Oh, il y a un héros. Il y a pas ça m'embossa là. Tu veux ça m'embossa à tes? Aussi, je c'est elle qui me demande. Mais il fallait l'appeler, non? Je l'avais appelée, je lui ai dit que je viens, elle a dit qu'il est là. On a un programme. Yo, obi que yo ça va, on a appelé ça un produit mon qu'on a évité. Il y a niveau souka. Il y a un fan de la chose à qui. Ah, yo les passe, bon la question. Qu'est-ce qu'on peut mettre la télé miti? Donc yo ndo ça na télé ba mon pour la lecture rien nanga. So comme peut mettre la télé na ticket au place. Et quand il nous est quand télé. Ah ba télé bon, télé qu'on fait là qui c'est libre. Yo, c'est ça lâcher. Moi non. Faut tu t'as. Oh, on est sur bout de ça va dire sur toi, tiens, on t'a manqué, on t'a respecté, on t'a soit azate. Et après la bataille, on est au Simbat. Mon Dieu, éducatrice Amasoyo, pardon, éducatrice Amasoyo, Poutine. Ba bola takaba puchu boyoki, eza bato ezo simba. Je m'acclé moi awa zambe. Boli bisanga ngena lobe belé awa, mais Poutine a faim. On éduque parfois na maloba. Batuba bima na ignorance. Ah oui, elle a tapé. La patience paye, petit nangai. Na pas kisala na kimia. Bonde na zuba motomba umbang. Na ba mbouteillage lo na ndeko banga. Somo ya ya. Mokolo lo yo ba diko lo bebele bele na yebisa ki onga bisala na kimia mwa. Ah siko ba bengi yo mto benga. Te ya ya. Na so confiance no. Na yebso ana chance awa bato somo bayaka. Soko tiki photo na mama zela tana yo. Là au sambela bisinza mina na posa clé boya. Aza déjà là. Aza wana. La chambre combien? Aza chambre numéro 1. Aza bien. Aza bien. Bon biso bato ko tcha biloko mali. Yo ça la posa mbo. Yo ça la posa ba moto so aza bien to aza. Même si na la posa mbo, faut ça la moi bien quand même à dégager pour des bien. Biloko baraté biloko za posa mbo. Yo ate bébé za tina na iba. Na matika sina we fait. Ay mata. Mais mon rat. Qui la patience c'est paix. Mais bisu. Zala na kimi. Soko lobi na mali kam. Yo tale la na ko sa ka presenter moi na ngai. D'accord, ya. Ce na si sinon ya. D'accord. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Wow. Tu vas bien? Oui, je vais très bien et toi? Ouais, je vais bien. Ah, tu étais là depuis longtemps? Ouais, ça fait une demi-heure que je vous attendais. Ok. Wow, tu es encore plus resplendissante par rapport à la photo de Nathalie. Vraiment? Ouais. Merci.
Moi, c'est Kendall. Enchanté. Enchanté aussi. D'abord, solo là, la maman qu'on a laissé. Non, ça. Ok. C'est là. Longo la quête. C'est comment solo là? Oh! Première fois, la coûte là, va t'attendre. C'était quand même mieux attendre. Bah, chiner avec ça. Ah oui. Vraiment. Est-ce que vous tirez attention na ko jouer ya Kendall? A koti na po ya molaso. A koti na po ya bana basi o batekaka nzoto. A koti na po. Mais non, laisse tomber. Oyebi ke non, tangu Kendall na tableau oyo, nazeka mutu ya, nazeka maboko na mutu na bi, Seigneur. Mwana abeti yango boendeni. Bato bano bateka basoni, bandumba bateka basoni. Donc tala ndenge azokenda azoya pe mbangu azui cop azui gender. Quel gender? Quel cop? My God. Donc ndenge zawana yeso ba futie kuna silisi muchopi azana moi pourcentage na ye. À part pourcentage ya agence muchopi pa azana ngo parce que apesa qui est marché ya rapide. Où allons-nous avec ce monde? Cher des poules, hein? Ce qui va compagnie, ba agence ya boye komi. Et voilà pourquoi pas ko bete la belle vie ma boko ya koloba keno. Eza compagnie moko boye ezo honor, eza propreté. Ba ko dévoiler, hein? Ba ko dévoiler bango. Donc yo o raisonner kaka keno ozana compagnie ya batu ba yaka ko tika ka ba photo bana basi. Bozomo na makambo. Kenya tika photo na ikuna. À quoi bon? Et comme il y a tika ka ba photo. Ngana yebaka période moko boye Ponatan. Na kenata on a komi na Lubumbashi. Na eko kende na Kasumbalesa, to kenaki je crois to kenaka pique-nique. Je crois si j'ai un trou de mémoire, oui. Donc, tout ce qu'on a pique-nique, na Kasumbalesa, et ça qui n'a pas hôtel, mususu, au monde, na ba hôtel wana, il y a que de pit, il y a que de bandumba, de bazalaka wana, ya koloba keno, mibali ba yaka kozwa bango wana. Donc, bango baza déjà permanente, na ba hôtel. Depuis ne boye bango bavandaka ba futaka ba chambre ya par jour et tout, ba solaka so na ba gérant et ba bilo mo abongo. Et ezo lekelanga lelo e komi ba agence ba compagnie ya botika ba photo na bino soki mobali aye mais non o e komi grave quand même. Mokile so kende wapi? Sko muto aboye lokola belle vie tango azoya ko dévoiler banani mama BBC tango akoya a lobby. Bokomi koya ko ina mama BBC. Na likambo aboye tozanga koloba. Ezata ya bela. Bondi mango keno ezata ya bela. Ezata na ye. Et puis ndinga zawana ayebi peke no ezata nanga. Ezana ta o peke no mutu mususu akozo esika akozo esika mais biso to otika ba print. Bela otika peza ba print kitoko. Ya bien. Ya ti peut-être na bana na ba koko na biso, bana na biso ba osani ba nolobe. Soki yoko ina mama BBC. Soit disant que non, parce que maman bébé ça, sa famille libota, maman bébé ça, l'obé la belle vie, maman bébé c'est pour la belle vie. Yaya, mais là, j'avais. Je suis là dedans. Ngana belle vie, tinati, je suis là. Pour moussa la belle vie et convaincre nga. Naya ka bilobé la, choko pa maté. Na lobarango, na mi betara na tolo, pour na mouton na yaka ko défendre. So boya maman bébé c'est parce qu'azo sala aza pour na belle vie. Mais va-t'en. Belle vie a sali onini. Belle vie a sali onini. Musala kitoko azo sala pour ndima ngo ezaka problème. Pardon bati. La grande famille tokutani na 13h non yamba tonton de famille libota. Alors coach Ngana benga ke coach pour ye mo benga nga ma BBC kele nango boy ma BBC e wana coach nanga to yamba e mo parce que ça yo ki rage ya bi télé ça qui pas jemima
ake koluka linga bundisa jemima ma BBC fona ya. Voilà. Bozala wana 13h30 14h alors et ça bien, je vous aime bien. Tous allons ensemble. Tout que la film car tout la ka. Et voilà, les films moko boye na lobayi keno ezope sa leçon na génération nyonso. Ba Marie-Jeanne Bololé et pe sa leçon na génération nyonso. Pona oyebisa bino ya solo. Et pe sa leçon na génération nyonso. Tolanda, tous ala wana isu na poko. Alors tokutani ba air moko te, je vous aime. Partagez la vidéo, aimez ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner. Ceux qui n'ont tout ici moko mi balemi satu, libaku, bolimbisa, parce que ça mon encore. Je vous aime bien. Bon début de week-end. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.